Oh, remplaçant nanga nde yeyo Robin Mundibu abandi kubwakela héritier Watanabe ba jeton. Alors, depuis héritier Watanabe asalaka sortie médiatique na ye ke akomisaka Fally Ipupa alobaka o be loge okako sala pona Fally Ipupa donc epesaka mbutu nebisa bino na kati ya ba wario to ba Gaulois kurende kaka lisusu na kati te. En plus héritier Watanabe eko tout mola pota na motema na yebisa yo. Alors après sortie médiatique wana Robin Mundibu nde siko ya telemi abwakeli héritier Watanabe ba jeton. Tobosani te keno na Mirabel tangu Robin Mundibu betaki mutasalaki ba po ebele mutasalaki ba soutien ebele ezalaki héritier Watanabe. Alors bazalaki côte à côte, bazalaki ba vrai master, bazalaki ba pire. Malgré tout Robin Mundibu futaki na héritier, mais héritier ayaki lokola akonzaye na kati ya concert na yemoko invité ayembi kolekana mukolo orchestre. Alors depuis wana relation na bango mibale Robin Mundibu na héritier Watanabe ezalaki lisusu kitoko te. Alors Robin Mundibu lelo oyoyo atelemeleli héritier Watanabe après kaka sortie médiatique wana Robin Mundibu alobi ye héritier Watanabe akomi na ye gouve ya ba wario akomi na ye gouve akomi porte-parole officiel ya orchestre ya Fally Ipupa. Alors yoka mbutu yoka ndenga zali koloba alobi très bien que héritier Watanabe azali remplaçant na ye tellement Fally Ipupa abengana kako bengana Robin Mundibu atia Robin Mundibu poa ke no akokisi jamais koposa na pene na ye afina ye alongole na bloquer na ba YouTube na bloquer excusez-moi na ba WhatsApp. Donc lelo e koma rando Robino na Fally Ipupa. Alors tango héritier bimi asali sortie médiatique akomisi abwaki beloge pona Fally Ipupa directement Robin Mundibu pe akomi ennemi ya héritier Watanabe. Ennemi moko automatique. Ce que zo solola moto solola ngate yopo komi moko ennemi na ngai. Donc rando na minute oyoyo ezali héritier Watanabe na Robin Mundibu. Donc remplacer sika o bazali koloba wana ezande héritier. Donc bokina do musika te. Donc tellement Robin Mundibu azali pas héritier tango alongwe directement bato nyonso tu bayebi keno place ya Robin Mundibu héritier mutu azwi yango. Donc selon héritier Watanabe poye azwa place de pa ya Fally Ipupa, donc il faut abundisa Ferregola. Tobi ke bitumba ya Ferregola, tobi ke bitumba héritier Watanabe na Ferregola ezana ngoya lelo awate. Donc héritier Watanabe alsaleli porte moko pour peut-être na habité azoluka soutien et pas ya Fally Ipupa azoluka beta enlever le rideau na Stade de France to ezali nini. Donc rando oyoyo asangisi afongoli porte ya ba ennemi ebele na minutes oyoyo rando na Ferregola. De l'autre côté rando na Robin Mundibu héritier Watanabe osoka wapi. Donc na likolo nango sepe totali bien malgré tout héritier Watanabe azoko créer ba conflit pour la génération na bango omona ke Fally Ipupa payer mon place azawana jusqu'à présent depuis héritier à la sortie médiatique na ye ti lelo obo bisangai. Est-ce que Fally Ipupa si atangata kombo héritier? Est-ce que Fally Ipupa asata temps ya ko commenter na Facebook na ye atana na Instagram na ye que no héritier Watanabe merci? Est-ce que vous mona te que non malgré tout ba proche ya Fally Ipupa ba remercier na bango ye selon makambo ya lobaki, mais officiellement et pas Fally Ipupa. Moi je ne pense pas que Fally Ipupa ko benda héritier Watanabe pene na ye on ezaka ke mongungu papa mabosa la wana. En tout cas, ce que tu rends malamu beaucoup mona très bien que na bitumba ozo bima oyoyo c'est parce que Fally Ipupa taki date na ye a réussi comme ça la sold out na ye ya Stade de France. Alors ce botel mutu ko la Ferregola pour le moment oh Ferregola azata na date mon côté tokeka masango ya Gabon, excusez-moi masango ya Gabon oui obika teka ba Gabon robeta na parler de sport ya Gabon ou batuni surtout bazali ko zelaye. Et alors ceux qui mutu beta en Afrique azobeta na poto pourquoi kobundisa ye pourquoi kotela ye mandoki c'est que bozali kobanga mutu azobozo kansaka za mukie ceux qui vont que no Fally excusez-moi ceux qui vont que no Ferregola za musicien mukie to musicien makiona pourquoi kobundisa na ba niveau wana tala degré ya mandoki ezala bana wenge
ezala bana ya côté ya Fally Ipupa ezala héritier Watanabe tala ba minduki oyo batelemiseli mwana mobali ya bato vraiment toyebi ko simba nango fe rigola zala toujours na alima ndenge tolobaka voilà soki lelo oyo yo Robin Mondibu akomi ko manquer motu lokola héritier respect akomi ko benga yo remplaçant na ngai c'est-à-dire abandi ko kitisa yo déjà héritier na ba niveau mususu donc il héritier sorti médiatique na on a yebi ce que préparer ki yango que oyo ki sa batu mususu mitema pasi to ndenge nini voilà wana c'est ki bongo basango oyo yo tambola alors to zoka yango to sala analyse poto le sabino mo bilei to pesi merci pe na mopa mo kondi récite à 100% récite ya makasi pona 39e anniversaire ya quartier latin tomoni bana na nyonso to basangani lokola moto moko bongo surtout na kati ya podium ba honorer ba invitation ya vie na bango atindelaki bango voilà papa chéri Jibem Pena leader Ramo Foudin toujours en place babi machine à musique ils ont toujours continué ko sala musala na yango we Ranson se prépare aussi pour na ko lancer album na ya Morote oyoyo batu nyonso tout bazali kozela SOS ezali kosalama pona Pascal Poba wazali gravement malade en tout cas bandeko babi et mon vivant tous la terre kofa bongo ya ba cotisation ya minene ndenge zalaka toujours manda chante bientôt direction Paris pour la préparation ya concert na ye o akobeta na février grâce à Golf Kizola ndenge zalaka toujours voilà to côté na bido na prochain épisode nulle part ailleurs kaka na kati ya Congo News TV oyo ni surtout ya investigation oyo ni surtout ya analyse to sala kango awawa voilà boza la thune bye bye.